souhaite na balani na biso nyonso ya chaîne YouTube Tshisekedi Joyce. Totaki kozala dernièrement na obo monaki mais lelo kozana mobikisi to meka façon nini ameka koyebisa biso sepelisa biso balandi na biso ya chaîne YouTube Tshisekedi Joyce. Donc vous abonnez kaka na chaîne na biso vous avez vraiment décidé to meka poser quelques questions par répondre bien sepelisa bien na style na e o abimela oyeba ndenge nini mobikisa bima abo s'abonner ka po boyeba. OK. Bonjour Mobikisi. Mbote na yo Rachidi Mututu. Nazo journaliste ya chaîne Tshisekedi Joyce oyo kombo de jour yebi. Tolinto yeba balani ne biso ba yeba kombo na yo normal oyo pinda obotama nango kombo na yo normal ukoli nango kombo za nani? Nazali kaka Mobikisi. Utaye bandeli ya mokili. OK, merci. Tolito yeba Mobikisi. Soki tata na yo azali na bakombo ebele yeba ngai nazali kaka na kombo moko Mobikisi. Malam. Est-ce que Mobikisi a marié ou bien te na balaki? Mokili ya biso na kozanga nzele ndenge nini? Banzele nyonso monaka. OK, merci vraiment. Mobikisi. Ukatinga imaluba pona nini? OK, tu vas continuer. Banzele nyonso bazalaka babona ngai. Lungola kaka oyo bapesi lambongo. OK, merci. Question mususu yaki Mobikisi. Okoki ko expliquer biso Mobikisi obota ou bien non obota te déjà ou créer déjà moi ni fan na monde tondeni. Bato nyonso okomona na mokili bazali bana ya Mobikisi. Pamba te babondelaka tata na yaya ya Mobikisi. OK. Tupac Mongono, Jean-Andrino Bill, tu n'as plus question moko balingaki bayeba. Mobikisi, obanda théâtre wapi? Obanda théâtre wapi pe na neni na groupe nini soko kiko expliquer biso. Solo Mobikisi ye asalaka nyonso ya mokili. Mobikisi azali jogo, Mobikisi azali jidoka, Mobikisi akomaka pembila ya tata na ye. Tango ba voisin bayaka na mbutu. Mobikisi azalaka penduliste. Mobikisi ezali na ngonga ye akomaka pe politicien. Nazali nyonso ya mokili. Siko okoma Mobikisi na obimela wapi po ozwa kombo wana Mobikisi wana. Bafai na biso balanda bayeba vraiment. Mobikisi azala Mobikisi. Yambo yo zala chroniqueur na YouTube. Yambo yo ya koluka bezi. Yambo yo ya koteka elongi. Mobikisi ye azalaki deja na loboko ya mwasi ya tata na ye. Bongo na loboko ya mobali ezalaki ya na ye. Oyo bino bato ya mokili bozanga mawa, bozanga soni, botekaki pe bobakaki na limbanda. Botalaki bolingo oyo yateyaki bino te. Botalaki bikamwa yaya na ngai asalaki te. Bino botekaki ye azalaki kaka na loboko ya tata ya mobali. Mobikisi azalaki na mobali na loboko ya mwasi ya tata na ye. OK. Siko Mobikisi. Loboko ya tata mobali ozalaka na lobi ya mwasi. Ya mwasi ozalaka po yaya na ya likangu te liboko ya mwasi. Siko loboko na lobi loboko ya likangu te liboko ya mwasi ya tata. OK, loboko ozalaki nango na loboko ya mwasi. Yaya na yo azalaki na loboko ya mobali. Bobotama na mama nini oyo ngai yaya na ngai na loboko ya mobali, ngai leki na loboko ya mwasi. Mama nani oyo tonito yeba mama nini po toyebi otanga tata mais mama tomona te mama nani? Mama ezali oya yambi pe asali liloba ya tata. Soki oyambi pe osaleli liloba ya tata, yo wana nde ozali mama. Mama na biso ye wana
mwasi wana oyo ayokaka pe asalelaka liloba ya tata. Ok. Et puis, Mobikisi, on a vraiment un succès. On a baisse penda wana Congo, au Kangi, dans le monde entier, tout le bas, on a un succès penda makasi. Et ça, la raondenge ni mitan ozo likananzela, batu bazo tanga kombo na yo, et puis bana mike bazo sepela no bazo benga Mobikisi. Donc ça, la raondenge ni façon oyo kakaba, ne batu bazo tanga kombo na yo. Moto oyo alonaki pilipili na veranda ye azela yango te po ekobota nango te wana nalobi na ona lisese soki okokoka kososola te kende pa ya tata na yo to mama na yo to tata ya tata na yo akososolisa yo. Biso tozo tuna poto yeba oyo moko meka ko décortiquer yango biso to yeba ke donc oyo kaka ndenge nini tango batu bazotanga kombo na yo po olingi yo échapper na question nanga batu bazotanga kombo na yo donc esala ka ndenge nini na mutema batu pe bazoluka yo ke osala bango eloko mo boye esala ka ndenge nini ke par rapport ndenge elengi na oyo alona kindunda ye abuka kandunda pe anyakuta kandunda ye amelaka pe supu ya ndunda ezali pe kaka lisese soki okososola te bato nyonso bazali kotala ki esekeli bango bakososola pe bakoyebisa yo na nzela ya commentaire. tanti nanga biti makabi na Londres vieux nanga Wens ya mukie na Londres tanti nonani biti makabi na Londres ye ayebi age ecclésiaste makabi lokola ye wana ye moko na yebi te façon oyo ayebi tuna ye soki penza na libota na bango bazalaka pe na age ecclésiaste makabi. ok bongo komela ngai na WhatsApp. ça va Mobikisi tolingi juste oyeba succès na yo euta wapi et puis oza na base makasi succès na yo euta wapi mekana ko expliquer ba téléspectateurs na biso bayeba succès na yo euta wapi ezali na kwanga nde okoyeba mayele ya bateki wana nalobi na ona lisese. bon meka ko expliquer na bafani na yo ko kwanga soki bateke ndenge olobi wana mekana ko expliquer na bafani na yo bayeba bango bazali deja mikolo pe basosoli koluka te kososola na esika na bango sosola mpo na yo na libota na yo bango deja basosola tango oyo ozalaki kolala na mbeto. bon est-ce que Mobikisi soki tolobi opesa quelque mote na baninga na bino bosalaka na bango mosala moko okoki kopesa neti nani mbote basepela bisika zali Mikael Gabriel bolemba te na etumba bobundelaka bana ya tata na ngai mpe nazali kosala kaka mosala ya asalaki ata mingi banyongeli ngai na se ya ntima ngai kutu na pasola na ngai pamba te kaka bato yango nde batekaki yaya yango esengeli na ngai nazala na bango kaka boye piken. ok papa Albert na mama Beloti bazolanda yo golf mbala famille royale na Londres mama Gérane la reine bazolanda yo bon Mobikisi nakimi wapi po bango balanda ngai naza na mbongo na bango te bazolanda yo par rapport nazwaki mukanda na bango bazolanda yo par rapport ya maloba oyo ozoloba okoki koyebisa biso Mobikisi difficulté nini oyo okutanaka nango ntango ozosala mosala oyo ya pasi oyo Mobikisi akutanaka nango soki azali kosala mosala oyo tata na ye apesa ye oyo tata na ye atinda ye komona bato matoi mangongi
komona bato ya motema makasi koboya kondima mpe koyoka ya matoyi mangongi bango wana nde nayokaka pasi kasi soki yango te nazali na eloko nakelelaka te biloko nyonso ezali ya mokili tata na ngai moto asala yango tata na yo tata na nga moto asala ye tata oyo aboti tata na yo kaka tata na nga oyo aboti tata ya tata na yo ezali kaka tata na ngai mama oyo aboti mama ya mama na yo ezali kaka tata na ngai moto asala ye nakelela nini. Ok obikisi balandi na biso bazolanda yo nalingi balanda ngai te donc yo siko olingi basala nini bazala na ngai balanda nayibi eloko ya nani mpo bolanda ngai nani oyo ngai nazali na eloko na ye mpo alanda ngai mbangu kolanda ngai te vanda na ndako na yo tala na misu. ok bazoyoka yo oboyi balanda yo me bazoyoka yo message nini oyo omemeli bango opesi bango par rapport ya mosala na yo opesi bango nini message nini opesi bango na confinement ndenge elekaki message nini opesi bango na makambo mpona confinement nayebi kala te bazali deja kodeconfine bisika misusu mpe badeconfine bango deja kasi bolinga te bobakisa bana mingi ntango deconfinement ekokota mpo nayebi na confinement quarantaine na bino ezalaki kaka libanda kasi na ndako na bino bino bobetaki nzoto nalobi na bino na lisese. ok siko message nini oyo opesi balandi ya chaîne YouTube tiese Kelly Joyce message nini opesi bango tiese Kelly Joyce na balandi na ye nyonso na bato nyonso basabona awa na bato nyonso batali émission oyo Paradiso ezali ya ofesha mpo na bino wana ezali donga na saleli bino. ok merci mobikisi juste question moko oyo molandi moko apesaki ngai alobi siko babor na yo olobaka babor na yo nyonso babor na yo obalela bango wapi oyo akoleka boye bor na yo asala boye bor na yo obalela bango wapi. Famille na biso totyaka mwasi litoi te bapanzanaka bango moko bapanzanaka bango moko donc bor na obotolaka bato babor penda mwasi mwasi aoleka na mobali na ye obotoli obor na ngai obor na ngai mais omona te ke ocréer des ordres na bacouple ya bato. libota na biso toyebi ndenge batyaka litoi te kasi bango moko bapanzanelaka biso. siko wana elingi oloba nini lokola bapanzelaka bino soki yo ososoli te mema yango epai ya tata na yo ye akososola mpo na yo. ok siko lokola bawana nyonso baza babor na yo se kobala bango tu mpo ndako moko moye ekota 5 basi ezalaka te il faut lukela bango parler ntango sikoyo obala tout mwasi nyonso omona nzela bor na yo siko okosuka wapi il faut yeba mpe ke nzoto eza nzoto. soki oyebaki lisolo ya cousin na ngai Salomo yo lingaki kobeta masolo oyo te mekana koexplike bato lisolo ya Salomo bandeko bayebi yango yambo yo sengela bango yango. kolinga kososola nsima na bango te soki ezali mpo na yo loba bakosunga yo komela maloba na yo na monoko te bimisa yango ntango yo ozali na posa ya koyeba. ok siko mobikisi mot de la fin olobi nini na batelespectateur na biso mot de la fin opesi bango nini. tata apambola bango abakisela bango makanisi ya malamu oyo bazali libanda ya mboka bosala makasi bozwa oyo ezali ya motu esika yo ozali yaka nango na ekolo na yo mabele ya bakoko na yo bongo esika na yo ekozala pene ya tata. ok merci. Dadju la reine Prince Golgis et Princesse Galvi
bambote na bino ya trop Wens papa Wens boto bambote ya trop papa Stani Samaki bambote ya trop mobiki si pas na quelques personnes ko pesa bambote na pesi congolais nyoso atelinga imbote chinois nyoso hiyo américain nyoso hello moto nyoso atelinga na mboka ya Europe bonjour good morning bambote na bino nyoso moto nyoso azali moto ayeba ete ye azalaki moto mpo tata na ngai alingaki azala moto ye azwa moto mosusu te akomisa ye lokola ekelamu na ye tata akosepela te bozali mikolo bosusola. Ok, merci vraiment. Merci Nabino Balandi, Nabiso la chaîne YouTube qui est Kelly Joyce. Et bon s'abonner vraiment trop na chaîne Nabiso, Bokosala vraiment décidé. Toti Kosolana Mobi qui si Bolandi, Toyo Kiepe. Merci Nabino vraiment, bon s'abonner trop na chaîne Nabiso YouTube qui est Kelly Joyce. Bokosala vraiment décidé. Ok, à la prochaine.